Pourquoi vous traitez la miyabete? Pourquoi vous vous battez la vie à Bana? Maman, ce qu'elle a dans Zemi, là, on a tous les deux côtés. On a condamné na moi aussi, maman, moi, on a condamné na décor. YouTube, Oyo, et un monde, Oyo, Batumsou, parce que tout le monde a baroté. Tant on déconne, on va bien qu'il y a ça dans l'hôpital, la zone, tout ça, la démarche, tout ça, moi, la morgue. N'est la salle vidéo, comme c'est la route décor. Pour comme le décor, ça montre que décor en contact n'a pas monté. Ça montre que ma soeur l'a caté. Je ne pense pas qu'il va dormir chaque jour. Moi, la zone en non. Bangoto, on va faire la lia, chaque jour. Parce que la plupart des dépenses, un jour, on va pas, on peut, on ne peut pas, on n'a pas une semaine. Mais bâtiment de la rabat, on a pas bon. Il est irresponsable, Clark. Nalobi, Moutou Oyo Botisi. Moutou Oyo, vous avez un sentiment au linga qui est dans le passé. Les noms Oyo Lingi étaient oui, Tobite Kolinga et Lissouzou. Bon, moi, Nanayo. Ceux qui ont yini, Moutou Oyo, ça a cané dans le passé. Mais Moutou a fait ça au moins. Est-ce qu'il faut sacrifier un monde pour l'ini, maman? Il faut déjà partager, maman, de se balai. Maman Oyo, pour exposer, moi, on a milliers autres, on a pas de à vos sacarate. Na milieu auto ana monde de ténèbres mobimbe fandi wana. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre chaîne Mère des Jumeaux TV. En tout cas, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez et surtout vos suggestions, vos remarques. Ça va comment le bienvenu, le numéro est affiché. En tout cas, vous continuez toujours pour s'abonner, vous continuez toujours pour soutenir, vous continuez toujours pour soutenir. En tout cas, pour soutenir, c'est très simple et facile. Vous pouvez pour la première fois s'abonner, partager et commenter. J'aime Nayo et vous allez vraiment le bienvenu. Suggestion Nayo, remarque Nayo, le numéro est affiché. En tout cas, on peut te bosser là, au milieu de bosser dans la mission. Voilà, merci beaucoup à notre autorité morale, à notre travail, le maire de Jimoy, maman, pas comme des autres. En tout cas, la botte de notre place, vous allez vous dire, ça n'a pas de Jimoy. En tout cas, c'est une botte de notre papa, la vie d'Adi. C'est la botte de notre Zali. En tout cas, aujourd'hui, le dégazon, il y a un nouveau numéro de père, on les a aidés. Pourquoi la circulation de ce que la réseau social a été zone en tout cas pourquoi en tout cas on a mis l'autre la réponse avec plus qu'à la guerrière au besoin de l'autre pour partager les plateaux il y a beaucoup là le voilà merci beaucoup mon réel sans même langage quand au fond la mission de Yama invité l'émission mon pour l'autre plus qu'à la guerrière on a apprécié bonjour et bienvenue. Bonjour, Père Claudie, les délégations de la presse. Bonjour, la abonné qui est là, régiment à télévision. Merci. La colonie sur la permanence est sur la vie de la lundi. En tout cas, Bambou de Bélé, ici, au besoin de Obolanda-Rabiso. Aussi, on a dit qu'on a s'abonner, nous partager, nous liker, nous commenter. Il y a un monde qui s'abonne pour le soutien à Rabiso. Merci à Baba pour tout. Il y a un monde entier, Baba pour de père et de mère. Là, je suis des questions au choix, les questions de tous les abakos. Maman, c'est son haine de concert, il y a l'autorité morale numéro 1, il y a tout, la Bakou suprême, maman va trophée, maman tour du monde, aide dans la tout, même si la pompe à celle qui comme la plus sur la botte de l'Ussiko, alors vers des jumeaux, va botte de Nayo, maman va jumeaux, va botte de Nayo, là, pour la décision à Nayo, par exemple. Voilà, merci beaucoup pour ce canal derrière nous, motivé l'éducation, la mission de ça, vraiment bien, merci, ma toute motivation, mon motivé, que tout est dans tout solo là. Vous allez vraiment bien. D'abord, puisque vous avez déjà comme épisode de il y a film réglé, impressionnant par rapport au premier épisode. En tout cas, le premier épisode était bien, les autres étaient bien. Bravo à toute l'équipe, bravo à Mams. Pour tout le monde, à chaque fois que Mams est en Lamaka, ils ont rappelé ça pour tout le monde, tout ça va être l'état. Donc, on a dans les films, mais on a 3 fois hier. Dans la zone du concert, on a le vrai concert de l'OM à 21h, c'est comme madame à 22h. Dans la Zuka, la fin du Canada, on a besoin de la film. En tout cas, ma site exactement idée, excusez, idée déjà, les autres s'annonçaient bien. Alors, félicitations à la MAMS et équipe Mobimba. Ils ont le premier épisode, tout consommer un gros paysan, tout partager, tout liker, tout s'abonner. Donc, tout partager, on faisait écoute à la bande pour y avoir nyonso. Écoute à la bande pour y avoir tout, oh, batala, kate batala. Écoute à la bande pour bateau, balembi, bazongi, la kotala. Au bureau, va bien y, on va proposer biso, tout reçoit penza, mams dans la peau de si, dans si là, dans la peau de si là. Donc, comprendre, on peut dire, ah, ouais.
tokomona bavantire nini ekoleka mpona na ngambo ya cardoso donc tokomona mpenza ya somo bozala process coché bozala vraiment dessus te car film na biso regret et aussi déjà kobanda na regret yana mpe ya titre donc basombele bandi ya kokita à chaque fois mam sapesaka titre ne on dirait ezalaka prophétique donc aprophétisaka partir à travers batitre na ye lelo oyo bato ebele bakomi koregrete lelo oyo bato ebele baza na baregret na vie na bango alors totransforme film ya regret sina suka tozala décide. Voilà, merci beaucoup pour ce cas-là, Guerre. En tout cas, tu conservé le film de sur regret que vous avez vraiment décidé parce que même Cécile à l'allié toujours à la barato, en tout cas, pour savoir où vous allez vraiment bien. Voilà pour ce cas-là, vous avez bon ministère en tout cas, il y a pour se réserver, vraiment surtout la Samanatanga, la Samalua et le cas de qualité. Tout le monde, il y a artiste dans l'histoire de corps, le droit, tout le monde en allié. Il y a moi aussi à faire l'Angola, impossible par rapport à Samoa. En tout cas, ça fait vraiment mal. Il y a eu comme un tambaboué et ça pensa pour choquer Clark. Et ça pensa pour choquer. Nga, il y a moi le décor, en tout cas, et puis c'est une interpellation. Donc on a souvent dit voilà, Mikolo, on dirait que bazalaka interpellé. On dirait que bazalaka conscience c'était à makambo les kaka. Mettons la moni moi le décor et puis c'est nga passe makasi. On a condamné tous les deux côtés, on a condamné na moi aussi, maman moi on a condamné na décor. YouTube oyo est un monde oyo, batumsu bazakana tout le monde a bangoté. Et bien là batumsu bayaka commenter, et bien là batumsu bayaka s'abonner na chaîne na biso, tout le monde a bangoté. Donc il y a plus place babimela, tout le monde a gardé, et ça fan aillé à commenter, et ça fan aillé à s'abonner. Mais origine na bango état d'âme na bango toye bahati. YouTube est un monde mobile, donc na ba chrétien quand ça na YouTube té tozala ba deuxième monde tozala ba to ba wuta ka ba cimetière ba lamuka ba yota YouTube tozala ba to ba sala ka ba kisi bazala ka koluka pe ba am na bango ko zona YouTube tozala lisi fa yemo ko paza na YouTube oyo alandela ka penza mapavi ba na YouTube tozala pe na bandoki ya famille na biso o batika ka biso te balanda biso tu na YouTube. Donc YouTube est un niveau oye osali musana oleki nzelo kei. YouTube est un niveau côté oyo ko exposer famille oui. On peut exposer famille non mais jusque na pas jusque ya exposer bana. Voilà. Moi la décor kamini ta uti ko sala exposer awa. Moi la décor kamini te ba ko sa banalisi ya mutu mtayo alobi ndenge na ye. Mutu mtayo pe sa point de vue na ye. Moi je me pose des questions. Ba maman o bobo ta rapena ba mibali yango. To ba mibali yango o bobo ta rapena passer à batu. Pourquoi on te travaille comme la mia bête? Pourquoi on nous capte? Pourquoi battre la vie à bana? Maman sur la salle zemi clap, on a la zaboé et pas biso surtout la famille la biso. Si na mukola lelo la bundaka. Si na mukola lelo surtout molinga na bunda. Ba ça rend pour poli oti kabitumba tendeni. Mais mukola koma kana zemi clap. Mutazo ya finga ngapeza awala tsanga musapi bonazo lo batelo côté. Nazo tchata I ata ote. Parce que la vie, ceux qui n'ont pas répondre la fongo les portes. Bando ka famille na ba oya ba luka ba bondisa ngaso ba swinga te ba ozwa ba luka ba bondisa mwana nga la memi. Ceux qui bando ka famille ba yete bando ka café même ya luka moto za la bango. Bando ka famille papa na bango ba ko telema. Donc la fois dans la kanga mondoko na bi mwana nga za mukie na okoka na ngate ko sala ba jeune prière ba 5 jours ba 10 jours pour na ko bunda bitumbo nga mona fongo laki. Na batela mwana na ngai tina mukula lelo oyo na luka ka poto na batu te na koya na sala na zina na kei na ofinga na débordé te na luka na sola na mutu boye te po na za na mutu o na zo batela oyo batu bazo talela ngai na bi mama zo bate lelo oto ko so na ba problème biso beto so ba problème na papa bana ngoti mais te ka po bi misa ba pe na média te YouTube pesa ka solution te YouTube répondaka na ba problème na biso te. YouTube ezaka l'état moko oyo etrachaka bien te. YouTube donc eza pasteur te oyo ba ko pesa ba to conseil o église te. Peut-être elle commence à combien na suka moi le sort. Comment na suka clap ou na suka zo mona ti papa dans chaque personne dans la vie de chaque personne akana mutu moko ayokaka. Ce qu'on nous qui na famille ne aza muto ayoka te na entourage ne na ba camarade ne ko sa pena moko o ba chena ke pe makele ayoki pe
eza loi ya nature toloba te ke camarade ana po asombela ke eloko to po amonela ke te mais ayoka ye kaka po motema ne esimba ayoka ye moto mosusu mpe aza kaka na mosusu leki ne moko ya famille baparent batata mwasi ayokaka bango te mais ayokaka kaka leki na ye ye fo yeba moto nini oyo ndeko oyo moto oyo botani mwana ayokaka soki na bafamille eza te na bacamarade eza te oki otali na église mosusu na église eza na moto moko ayokaka oki oluki moto wana osololi na ye soki ayoki te angola na kisisi eza mosika te eske ye soki azwaki transport aye ti awa na kini ake koluka décor na ndako na ye na mwana wana baluki bacreye nini d'attente ou bien bakende yango atala la police tout c'est mieux bakende yango na la police ya bomoto boye décor asigné papier kuna ke na banda kotinda chaque fin du mois mbongo mwana nanga ça allait être plus mieux au lieu koya nango na YouTube mais na bato bazokola ni décor balobi ke ntango mwana akufi lo omimoni koza pa lui aussi il est irresponsable Clark nalobi moto oyo botisi moto oyo bozaki na basentiment olingaki ye dans le passé lelo oyo olingi ye te oui tobi te kolinga ye lisusu bongo mwana na yo soki yo oyini moto oyo ozalaka na ye dans le passé mais moto anga apesa yo mwana est ce qu'il faut sacrifier na mwana mpo olingi mama na ye susu te est ce qu'il faut yina mwana mpo mama na ye asepesa ko susu te mama na apesa kokanda non décor a été irresponsable ntango amoni moi je suis sûr que fille wana mpo bandaki kobenge depuis longtemps ntango yo omoni kokomi kozwa mwa mokie tindaka ata mwa ndambo bamama ngo mpe bazalaka na bwami na baproblème te okoti na ye na fin du mois otindeli mwa 100 afandi na ye zezuti fin du mois akoya koderange na oyo te le mal ezalaka ke omonake papa wana azosimba mwa 1 franc mais mwana ne aosunga ye te esalaka pasi parce que te eza wana ye mama aozala ya so ya mwana ti akoma bongo bakabwana dekoko bandakala donc azwa charge ya mwana ye mais tozalaka limite tolukaka mpe mokolo mwana mpe apesaka ta ndambo asungaka ta ana kofutela mwana classe naoliesa mwana chaque jour nazolatisa mwana elamba mpo so ocontribue ata na mwa sango eza nini na fin du mois mpo so opesi sango na fin du mois ata 50 ango kaka ekoma nango fin du mois mosusu te mwana aobela na katikati ya mois na benga o tena tshao pression mwana besi nda monga siko nga mono na luka na solution na minute wana na luka solution na quelque chose na mwana premier soin so la moni ke bakise yenga de charge la moni pe la besi ba porte similité na zongi se pa na yo mkolo mwana osunga ta mwanda mais siko ba parents ko ba papa mo ba tshaka bana ba tope ba zemi o ba botsa bana ngo moi je ne comprends pas c'est quel esprit o sala bango o kabani na mama o yini na mwana mwana za bakila na yo lelo so mwana na komi ministre yo boya ye lelo mwana na soko akomi un grand docteur est-ce que yo ko loba na batu te ke wana mwana nga lelo mwana na soko akomi avocat ya munene na mboko yo ko loba na batu te ke wana za mwana nga o loba na batu mais pas si ya mwana na ya classe ya kolia chaque jour o yebe ngote je ne pense pas que banda obenga chaque jour mwana za na nzala mwana za nzala non bango to bafanda ka baliaka bamelaka chaque jour parce que la dépense un jour na ba oyo pe mutu pa ko olia ngo pe mbongo na pa leo ata une semaine mais batinde la bana na ba mbongo te je ne pense pas que décor abanda otinde na mwana na mbongo chaque jour mais maman wana azwaka so ya kolesa mwana chaque jour bakapisa mwana na ye moko de mutu ayebi so po osunga ya ta na ndako sa moki kwa to décor po alobaka bon soki yo na otinde lo moko oprofite la sima mwana nga mwana moto somela mwana nga ta biloko ou bien soit na tindi mutu kende somela mwana nga biloko kende kotikela ye po emso mbongo nga soki na maboko ne aolia yango il a été irresponsable donc faut déjà partager par contre soki balé maman oyo ko exposer mwana na millier auto ana bandoki ya kosakala te na millier auto ana monde ténèbres mobimbe fandi wana na millier oyo Lucifer azo siéger penza na YouTube oyo na millier oyo na bato bakufa balamukaka na YouTube mais tu as livré ton enfant obimisi bosota bana bato nyonso bando yo sana bando yo sana na mteo malamu te oyebi combien de notre famille balanda mwana na kana ndenge basaki babimisaki na internet pour abudisa bien est-ce que yebi combien de portes ya bitumba oyo ya fungolelaki mwana na kaka la publier na YouTube kaka la kobimisa la photo na YouTube Karine Mokonde sala ba délire awati. Karine Mokonde finga bato awati. Mais au moment où azaki na ba guerre, atata wa sola na evi atika ko bimisa photo mwana eti. Atika ko ta video mwana eti a inclure na kati ya bomoni video mwana nga boye boye alo bala problème bete. Abane ko bunda yimo ko azo protéger mwana e. Ta o moto esili ne akomi ko sala ba video na mwana e. Apesi mwana e kumbo mutinso oyo olinga wana talika yi. Mais décor na mama ya mwana wana bango ndi mutu basali lelo pasi wana ekoma na vie na bango bango ndi mutu basali lelo ke mwana wana aperdre la vie oui malade yaka
Mais est-ce que malade yango boye biso bato mosusu bakotaki na nsima kasi? Est-ce que boye bi malade wana soki mpe bata miso ya molili batiaki miso? Moto akokobela malaya. Malaya mpe bikaka. Bamalaya oyo ebikisaka te ko bamalaya oyo eza cérébral, oyo ebelisi motu méningite, ou bien bonégligenti na bakisi, azwaki basoin bien tende oyo ekokosalaki aperdre vie. Mais ebisaka malaya oyo ya bajour moko ekuma motu seke ifo kotala yango miso malamu. To bamaladi mosusu ozocomprendre mpe yake bamaladi oyo bawapesa yango kisi. Mais ezozwa changement te pourquoi? Malade oyo tochange ba hôpital, ezozwa changement te pourquoi? Yoka décret ya hôpital yango bakende kokotisa mwana. Bakotisi mwana na hôpital oyo parents ata na mesure bakutana na mwana te. Donc moi la témoignage ya ndeko quand on a monaki et choquant nga vraiment. Beaucoup de simon en hôpital par ça mais on kuta na moi la té. Moi la soka ça la personne singelo ko oyebité. Moi la soka la personne on lobelo ko oyebité parce que ba limité au kuta na moi la té. Et le lobo ebisanga de ko on peta maboko. Il y a beaucoup de gens au bako ba citoyen au ba ke yimtale kisi mwana. Et à ba te pele ba lo ba ke yimtale na kisi. Assumer yango parce que bango motu mbalive mwana bango bango mi balé wana nde motu bazaki sagité ya ko traiter ba problème na bango chez me débonne dès qu'on a women na YouTube dès qu'on a women na média yebi média de tambolaka ayebi ba milimo nyonso ezaka na internet ayebi yango bien ba conséquences ko ezaka na internet mais tant moto ane bimaki tant makambo ane banda epelaki pourquoi azoka ata pour acheter ya kolekata pour marketer mwana na ngala on soin na ye donc maman doit normalement il y a des paroles qui libèrent la vie est d'abord sous ton pouvoir de la langue là tu sois ça là derrière la caméra message à notre monde on te ngato so côté message à ndekwana et sur la clairement à lobby que botine de lango décor to sali vidéo pour écommer lango décor yo zo oza sûr que ceux qui passent en contact mais décor anga yeba o eloko mali bosote tant on déconne on va bien que dans ça hôpital la zone là tout ça la ba démarche to potsa mona na morgue né na sali vidéo pour comme c'est lango décor pour écommer le décor ça montre que décor en contact na bangote ça montre que basola kate pour vidéo zo ba nyonso pour ceux qui avaient que basola ka to linga to ba sangwa liwa balinga ba pesa son message normal balinga ba lo bate que to sali message pour écommer la décor to sali message pour montrer lango décor balinga ba sa ngo bongote et là qu'est-ce déjà qui va solater ba ça la contact té ayebi ba milimo o etambola na YouTube ayebi ndenge nini ba exposa la vie et la mort sont au pouvoir de l'homme kaka ndenge to yaka bosali ba débat la bino mwana nanga kutu atiaka susu na kopesa susu mbongo te papa mabe boye bato boya sa ba analyse na bato boya ko ba parole boyebi te baza banani o bazo saisir ba parole baza banani ba confesser o bazo confesser wana baza banani o bazo landa bino na o bazo tia ba commentaire. Merci beaucoup pour ce que là derrière encore répondre à c'est tellement bien en tout cas ba parents et ba protéger ba na YouTube ils appellent ça pour se poser la vie privée la vie sauter YouTube o ils appellent que ya ko se poser ba na vie sauter le de ko la vie sauter en tout cas biso nous c'est toujours pour protéger ba mais comme là en tout cas artiste za makasi et moi tout le la moi na biso mambo qui est vraiment bien. Merci beaucoup pour ce que là derrière to ko protéger to za na émission na biso toujours na masabo ya loi to ba ki ndeko na biso ki rafini to aza moko na biso aza ka ko sala misala na yeye loyo oyo aza sona biso to ki samoke akofi na moka Belgique na ebite ko ka non sawana donc collègue na yote ki ko ndeko mwasi o aza ko sala misala moko na yo esala ko no ndeni. En tout cas mes condoléances à la famille Prince Mobimba parce que wana aza penza moko ya biso ya Prince aza yaya na musala oyo babandi musala ko pe liboso a Eva pe moto ebele na Kisasa émission na EP ebujaka pe na Kisasa ezwanga penza regrezaka que ba maman tout ça na inconscience ya osangana te clair un moment tout monde on dirait vie na biso moko ezaka bouillon donc on dirait dans la papier à bouillon to sela nanu bouillon oyo soki esimbi te na ko changer na va faire ya bien pour na bandela okoma. Oh, vient ce que vivre avocat une seule fois et si nous avons passé la droite, n'a remonté, on a réparé erreur n'a rien passé, on a menti ça à venir pour la peine la bénédiction n'a pas payé, nous avons la droit à la dire. Notre grande sœur Rafi, en tout cas,
par rapport il y a moi investigation dans Sali, c'était vraiment une fille très bien malgré ba délire ya internet auto monaka et ça on va tenir sur tenir ba ça ba délire na internet ba kanga penza ba kana la mutema on penza comme ya solo ba so ça la ka pa ebika kete ana so amusé na ka galerie ba fan na ba sekla na bango em so pe na ça na buzz na ça na ka la ko tsambongo au fond na za bongote em so pe na ba ndeko na to so na biso bien. Malgré notre grande sœur Azaki Penza Mutabadeli, Mutabarando, mais quand même il y a eu des témoignages. Il y a bateau Bassalanae en Afrique, ils appellent des témoignages, il y a bateau qui va côtoyer, lobby en tout cas, c'était vraiment une dame où Azaki Penza se côtoyer aux armements de cité. Malgré Badeli Nae, Azamutumoko, Osoko Fandinae, Yomoko Osepila. Même si les locaux a posté, et ça a été pour poster pour la bas mon a été à poster, non. Malgré Barando a posté pour Yébiki, au fond la fille, malgré tout ça, la Barando c'était une fille bien. Au fond la yé, par rapport à notre ça, la maman Barando, yé Penza Azaki Moutou Oyo, attends, bon ça rando, on comprend le Penza, pour Moutou se bosse à les rando. On comprend que oh rando, il y a les gens qui les ont mis sur bas. Moto muso penza au monde peut-être le vite oyo et après à rendre penza ya motema alinanga penza fi mobimba. Je regrette seulement moi négligence n'a pas ya maman na biso. Là bana na biso auto botaka luka ko soigner nzoto pour obatela la bana ngo bien. Luka o soigner nzoto pour oyeba ndenge nini yo landela bana na yo. On nous informe, on nous apprend que notre grande sœur a couché parce que Azaki n'a pas malade au Bakayu, Bakayu et ça la banjo ta batu et matakati na motema et à l'hôpital Balobi a couché pour la négligence na yo. Et ça il y a beaucoup de personnes même ici à la Kinshasa ba négligence quand ba santé na bango a mona ka ya de na sabe la kena ngo prier. Nzaba ça miracle. Oui, nzaba ça miracle mais il faut ça s'appelle la produit ya mutele. Nzaba lobi mi batela ponga pena batela yo. Nzaba lobi teke mi buwaka na senga na ozolo kwa parachute na tikisi yo obuka na te. Obuka na. Donc on moni que danger ça na moeso na mekika ana obuka na. O mi bateli nzambe pa ya bateli yo. Mais yo to ngolo ba ke na mi buwaka nzamba za o batela ga ya okufa peto keyi. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la légèreté. Azana aza malaria, aza batifoïde nae na ke na prière parce que la changa loboko na ke prière na sambela malaria ko longalango en tout cas tifoïde ko limo bongo te. Nzamba kota kabaka o amoni ke o melikisi solution to zwa mate wana te soko lelele kana denga sonza balobate o pete ko mikali kamnanga na cha loboko. Mais les camps, ils ont la question, mais les gens qui sont ici là. Mais ils ont privé comme la question parce que c'est dans Nzamba sala, il y a Nzamba fait tout tara. Nzamba fait tout camonoté. Toi même ça Nzamba va chercher, toi même ça Nzamba va coloter. Et même pas la peut même ça va chercher que dans la salle na ko ke fanda na hôpital, si bakayenga na hôpital ba na ngana na obate la bango. So la fin de hôpital kuna nanya ngo occuper nga bana yaya. Préférer au côté na hôpital. Que le pas dans la journée, faire la journée, n'a pas c'est pas un problème. Attends, ça, micro qui est classé. L'école va comprendre que maman n'a pas ça qui malade. Il y a un pas la base de la société. Pour pas la sauce, déjà 5 jours. Bah, il y a classé. Professeur, il faut pas le travailler. Pourquoi pas la classé? Est-ce que, Béli, tout un problème de déplacement, tout peut maman va le travailler. Alors, on va comprendre que l'air maman est malade. Yo komi bo manzo de pour le bagé na so bate na bana nga yo ko se privé te pour me la kiso le bagé so na lembi na osana makasi ya mboko la bana nga o se soigner o comme affaibli qui c'est ça là kota ngo telema o so courage ya ko bate na bana courage ya ko tambusa bana courage ya ko boko la bana ba so la fina bande ko regretter que bana ba amiki ya ye wana kufi bana ngo batikali ba ko limba mote bana ngo ba samiki na poto kuna kutu basara au moins na mo ba place na ba on peut ya moins sûr les parents qui dans classe ba kena aussi ka ba on entrèche maintenant on va vérifier ba moni penza réellement que o malade so ko sala moduté d'office bon zo ba mo ba ti ba ngata na place bana bazalaka to ba tindela ba mutu o amoni ke awa ko fana na bango pour le moment
parce que bayebi ke oza na hôpital bayebi ke santé zo permettre yo te est-ce que ton maman na biso azali ko négliger nzoto na ye mpona koloba ke bana baza miki lelo oyo mabanga wana mpe ezalaka ondire soki mpe ndenge nini monsieur banda déjà banda kala elie ti emati na motema bino babongo ezala soki emati na motema wana efoka nzambe asala miracle soki nzambe intervenir te se kokei kaka nzambe mpe osala miracle so amoni yo mpoza osala effort yo moko kisi omelaka na yo te so oyebi ke na omela mpenza eloko oyo mais onéglige na yo te nde nakendaka ya priere boye nzambe osala nde natyaka baofrande boye nzambe osala tya offrande mela mpe kisi l'offrande sauve la vie baofrande badon oyo topesaka ekotaka mpe niongo epa nzambe mais ozokosa nzambe niongo yo moko nzoto na ozonéglige yango non wana tokondane mpe nzambe te ozokosa nzambe niongo yo moko mpo ozomela kisi konsa ntango changement ezala te oyebisi nzambe nga nayaka na ndako no chaque jour napesaka baofrande badimba action de grâce nazomela kisi maladi ezosila te ozomonanga te okokanisanga ata na baofrande te okokanisanga ata na misala saka na eglise te bon nameli kisi na suki oyo etikali sikoyo na ye mpenza komikaba epa na yo nzambe lukelanga solution nzambe yandola ngai aosalelo facilement. Aujourd'hui, on a perdu notre maman, donc ça fait vraiment mal et on s'en a dit. Merci beaucoup, parce que ça fait vraiment mal de perdre la maison avec qui cher. En tout cas, c'est la radio, vraiment pas. En tout cas, tout le monde a la différence. Il y a quoi qu'on soigner nous autres. En tout cas, c'est très important parce que si ça déshabille, on commence à la télé, on commence à marquer côté le matin devant la caméra. Mais maman a dit ça pour moi, comme si côté l'hôpital, on a ban, on a mis à Zaki, on a posé un bas sur un ban, en plus, ban a passé un week-end, on a beaucoup de papaya. En tout cas, ça fait vraiment mal. Parce que la guerre, on fait malin, madame, vers la fin. Mais comme on a qui publication, on a mis sur Paris, on pose, on a posté, qui fait la fille, qui m'a mis sur ce qui est là, la fille, qui nous a qui béla, mais le commun a Karine Mokonzi a posté Rafine Kiba. Ça fait parler de gens qui ont l'hypocrisie. Même si on va le mettre, on monite les arabes, on tient tout ça, le cas de l'eau, il a profit de l'eau, à qui la macambe, on le manie pas pour le monde. Alors, le banabatana, parce que Karine Mabanga, il faut un moment de réfléchir à ça. Est-ce que oui que Angélica Koufaka Karine a postaté? Angélica Koufa de mon esca Karine a postaté. Est-ce que de mon Karine a postat? L'intimité que Karine a postat. Karine a un baran de l'air, on va te suivre ma Koufa afin de pas mêler la banque champagne. Alors bien, oh, peut-être des lots comme les boutiques à mais la champagne n'a pas là. D'autre part, il y a pas dans mon laquais, mouton dans sa rando, oh yo. Peut-être moi dans son licolo. Mais il y a penza azur en roya solo. Il y a penza comme si on pensait comme il penza pour rendre l'air privé personnel. Combien de personnes ont carré n'avaient pas là-bas, on a Yvette quand on va bon est-ce que nous n'avons pas qu'elle n'a pas besoin d'Yvette na internet ou n'a pas besoin aussi là que Yvette n'a carré pas bon ça. Moutou côté. Mais ça c'est ce qu'on dit Yvette on pourquoi il a rando et elle a envoyé monter maté. Et ça a n'engagé jibe na wera basalaka. Il y a ça là américain na ye, Karine passe la Chine na ye, moi pas quoi ça bender les autres dans il faut garder qu'il leadership na ye. So tali pena ngaba Karine a rando on a fina Yvette. Il y a bien ma capacité. Malgré que vous finga na mais on comprend que bateau va ça la rando pour la bénéfice ya ba peuple na ba na sima. Ba ça rando pour la bénéfice ya komo na bango. Ba ça rando te ya et comme peut vie personnelle de côté mi penza na studio mbele de côté penza malgré on va déborder mes salaki. Mais quand on autres monde biloga ba de quoi on comprend que ah oh ils ont rando ya média. Ah oh ils ont rando mo moni ba lobana na facilité. Pour ceux qui ont rendu mon ezala vraiment le cas mutema oye blessa muninga choka muninga ata lelo niesa tabalinga ba lubanate. Alors Karine so ati a combien de niveau pour poster Rafine c'est parce qu'il y a que ba rando to mande ko sana na Rafine ezaki nango ya likolo ezaki nango ka pona ba fan na biso ezaki nango ka pona ko tombola peut-être ba produit to mande ko fandra emsu o musicien o emsu peut to wena so ka mensel mobo to ke nango ka na YouTube. Pour YouTube, il y a des matières en gros. YouTube, il y a des camarades qui vont me parler de bébani, de matière. Et des camarades qui vont me parler de matière. Il y a un monde à poster pour les gens remplis il y a 4 minutes. Je suis en train de remplir à poster à Bangote.
o barakini penza ye moka mona penza ke o alinganga te na ndinga solo o penza so na kutela ye penza ko sanga po mbina ndinga solo so likambo ekomeli au poste te au lobela te au beta kara au occupé te parce que yebi ke wana penza est débordé pour plaire pour autre ça que ça le quoi peut théâtre autre ça que ça peut on dit to tourner pour ti o sala ngo o bato ba mona suni ba sepela o sango te po o melango o komisa ngo le quoi péché privé non péché chez non so va poster de c'est parce qu'il que malgré ba rando moi so na ça qui bien malgré ba rando elle soupe na bénéficier de loko moko de la part ya moi so là malgré ba rando elle soupe fi wana abomba ina ngona motema pensa tinga pela bomba ka ngona motema te yango bomonya poster pour assurer ba be condoléances donc on a ka makambu na sens ya mabebe donc on a ka makambu na sens contraire te era ba te bele ba sala ba rancune awa yo to bola to la muki pe to kamote ba to ba zakela ba rancune awa to lela ba mbongo to kotisela ba matière to zola ngo ba koli ba tinde so ba koli kola ba rando na bango lelo bango boyi to sani eza bango ba kolorando ba lukaki yango ba bongisi biso pe to continuer ka mosali to sala ko to sala ezalo ba théâtre donc pour monter ça en position fixe le pas pas fallu ok le pas pas faire ok le pas jibe ok oisé ok pas soleil ok donc on que n'est partout on a la position t on sait que ça peut être position peut-être vie au moins on demande tinga wana esimba ebonga ataka wana maintenant on demande que esimbi te na changer là que ne pas c'est simba et ça rend pas plus ya motema te et ça théâtre au biso de ça là ah donc ba makarine libanga te azana ba bien fait ya rafi ou a bomba motema o esinzi a poster. Voilà, merci beaucoup pour ce qu'elle a dit. En tout cas, le message est passé, nous sommes quasi par en tout cas, donc, les gens ça dans Internet, ils ont monté tout dans mon thème, surtout nous, ma thème, tout ça, on va dire, nous sommes dans la vie, comme ça, ma telle année, pour la vie, en tout cas, ils ont un bon. Voilà, merci pour ce qu'elle a dit. On dit que ça c'est bien. En tout cas, abonner la vie, va retenir un passage, il y a quelques personnes pour que tout se sépare. En tout cas, abonner, tu retenir car YouTube on est de yaka boye to yaka musala aussi si musala okeinzi ozongi ndako na oki ko faki na ba occupation YouTube nde to yaka bonde prise kala ya yebo na mama la ngate na YouTube na mwana na YouTube te na mobile na ngate na balek na ngate na baloko na ngate na yenga moko na YouTube alors ce qu'il faut qu'on s'en prendre na nga moko les lots peine ko ça na ba problème na peut-être na papa et moi na nga ezala sa personnalité publique ezala sa personnalité non publique na ko boya na na média te o même ba bato ba sara bango ba comédien te ba musicien te ba ko moya ba ko na internet ce n'est pas important de ramener parce que to yebi mitema ya bato nyoso ba sala internet te to yebi esprit ni o e kama ma YouTube te to yebi ba monde ni o eza ko fanda ko séjourner na kati ya YouTube te il faut to yeba ka ko protéger ba famille na biso to yeba ka ko protéger ba vie ya babana na biso ba fille à ba parents la biso to s'exposer biso monde to s'exposer ngana ena na ka na bunda bitumbalanga na 600 et les kanango maintenant on compte ça moi ngana ena tie na photo bando ka famille na be balandi bando ka kasi be balandi ya église bitu ba be balandi donc on a exposé moi na ngana niveau moi na ce n'est pas important ya ba collègue balandi ba mona ka moi no kitoko balandi ka posa kitoko wana msu ba kipe na ba makambu bino bo so la te donc yo exposé ba monika mona za kitoko ba tambi sukata ba monika étoile la mwana ba bandi ko la mwana yo fukola ki déjà pause o mona pe o fukola porte na boyoka ni te na koyoka na te wana basi ba kota ki déjà msu pe se boyoka ni mo porte na ko kangama mais le quoi boyoka ni te ba koti ba cette opération ba lepi perte c'est un numéro perte c'est un décor na maman mwana wana 9 mois na o memaki o quoi ko exposer moi na internet te to retenir que YouTube est un mode où avoir exposer ma vie à ba ndeko na biso te ba bana na biso te de ma famille na biso te s'assumer on peut s'exposer na makambo na yo mo za mokolo o ba ndenge ya ko s'en sortir ba ndeko o bazwaka ba zoto na moko komisi yango brillant que des arbres étaient ensemble dans le papier oh ce que bébé comme na radio on changer papier non nos vies n'ont pas de brillant les lots on va sur rafine qui pour la négligence yo ozana mbongo okoko zwa soin olobi ke na ozwa ngate nzamba osala eza mabe loba ke ozana na mbongo te mokile moni penza ke ana mbongo te lo le moni pe ke te muto ana mbongo osoma kisite là Dieu peut intervenir parce que moni ke oluki o se sonner tu n'as pas de moyens mais lorsque tu as le moyen qu'on peut s'agriper que mes enfants sont petits le nom va so rafina ke ba na ko basika ka miki nani siko obate na bango so ya bana wana est-ce que oyo bango nenga kei ata to banzo lo balelo to bamina mabele azo na suspe
bana nande baotikala komona oyo baomona biso mpe tokozala susu te tozo interpele conscience ya bato batikali oza na bana na mike oza na bamoya kosesoigne landela biso mpe na kisana tokoma obeta inane okenda kosala contrôle ya nzoto te ebisoza mwa maladi moko eliaka yo bandaka tu sais même pas fois naobela nini nyo ndenge ozomonaka otambola boye omonaka ke makambo nyonso eza bien akosala anomalie moko boye tofonctionne moko ya bapareil il faut entretien bapareil soki osala yango entretien te olala na motu bote fe pela susu te ekufi parce que ya pas d'entretien ezaki na maladi moko ele entretien eza te ekufi ndenge mpe banzoto na biso ezalaka oza na wati foyini moko boye ezolia yo mitropo elingami entretien ezalaka te yozomonaka na olia naza bien naosala toilette bien makambo nyonso oke olalaka oke libela boye or tifoyini bandenge kolia yo to arretaka habitude wana baliwa oyo ezoya boye ezosepelisa biso te mais einterpelaka biso façon nini oyo tokozwa tokopréserve bavie na biso tokogarde bavie na biso en vie alors tokontinue kaka kozala wana mpenza na attitude ya matanga tobungisi mpenza bato baza mpe ya motuya na mboka na biso ezosala vraiment mpasi et merci na bafani nyonso tu oyo balingaka la guerrière merci na baabone tu oyo bacontinue kokonsome vraiment mère des jumeaux artu kocontinue toujours kopartage kolike kokommente merci aussi na bakuku nyonso ya monde entier merci na yo moko mère des jumeaux et merci à Clark pour avoir accepté kopartage nanga plateau oyo en tout cas on est ensemble. Voilà. Merci beaucoup à toi aussi pour ce cas-là. On dit que l'invitation à Bissou. Merci à bien aussi de l'avoir toujours branché pour la soutenir, pour la collaboration. En tout cas, vous aurez tel à bien voter la Bissou, vous consommerez la Bissou du début jusqu'à la fin. Commentez la j'aime, partage la vidéo. En tout cas, et vous allez vraiment le bienvenue. Merci à notre autorité, notre maman, la lumière des jumeaux, la Bissou, le boulot, moi, sera bien. Merci beaucoup et pourquoi pas à notre papa, le père des jumeaux, la plus la mot de Paul Zabi et la vidéo sur mon de la presse pour s'abonner, pour partager et vous allez vraiment bien ici, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement. Bye bye.